nga mwasi soki alingi mobali alokola pate à modeler eza lokola bapate wana oyo bana mike basakanaka nango basala yango toute forme. Voilà, une femme amoureuse azala lokola pate à modeler, donc aza modelable, aza douce, aza respectueuse, azali gentil, azali serviable, azali vraiment koreflete bonheur epai na mobali na ye mpe. Donc mwasi amoureuse akozala vraiment na makambo bakalite nyonso ya kitoko. Mais mwasi oyo aza amoureuse te, bandeko na nga aza lokola libanga, akobanga yo respect te, akorespecte yo te, akofinga yo, akorespecte yo te, akozala gentil te, akozala nerveuse, akozala makambo moko mpenza elengi te. Yango wana okoremarke mwasi azolinga na mwasi azolinga te, bacomportement ezalaka différente. Voilà pourquoi on dit les signaux oyo ezolakisa mwasi oyo alingi yo bien mwasi oyo alingi yo te. Oyesana bacommentaire, qu'est-ce que vous en pensez bandeko na nga? Je vous dis à bientôt. Ezali Mouna numéro 1 chaîne oyo tolobelaka masolo ya vie. À bientôt.